On a porte-parole héritier. On comprend. On a tapé pour héritier dans la contre-Fabregas. Ce que je dis, c'est vrai. Nous tous, nous sommes venus, nous avons trouvé les messieurs-là héritiers. On comprend. L'enfant chéri, autant de monde c'était héritier. La seule personne qui était aimée. Parce que quand l'orchestre c'est bango, muta ko saoté. Pire petit à mon orchestre c'est Papi Kakol. On a gagné chaque temps sur la rana naïe. On comprend. Héritier pas d'accord menacé, mais il faisait toujours héritier dans la valeur naïe na makam naïe. Mais il a été aussi menacé en plusieurs fois. Il a été menacé aussi. On comprend. N'a pas guerre loyale à ma musique. On comprend. Se faire aimer et belé balongo na poni baling balingo neni yoza mwana mukolo orchestre. Yoza mungamba. Ozali boy. Tozaki ba boy. Yaka sa musana ya ki boy. Joasa ki na yo, zonga na ndako na. Ki yo pe boy. Na ki boy, na ki mungamba boy. Osali ki boy na yo, babi na okende poto, okay. Senga na message ko senga, obonga na ndinga ko senga na. C'est pelaka na makasi. Ce qu'il voulait se faire aimer. Voilà. Et lequel ba problème. Tout le monde doit partir. En plus le départ continue. Le départ continue jusqu'à nos jours. Robita bakendaki Angola. J'avais dit que non, moi baki Angola ta bazonga mise moi mune na longa. Mia na longa. Oh, alibumu, na senga ki alibumu. On appelle ça alibumu. Te alibumu ni. Alda. Pulsar 9.1 dans la maison comme jamais. Retrouvez-moi sur Fimbuna avec Ken Piana pour tous les événements. Si vous voulez un bon qualité avec de bonnes images, contactez Fimbuna avec Ken Piana. Si vous voulez des bons matériels avec des bonnes images, contactez Fimbuna avec Ken Piana. Mariage, anniversaire, soirée privée, contrat publicitaire, clip. Pour tout ce qui est caméraman, contactez Fimbuna avec Ken Piana. Et moi pour me retrouver c'est Pulsar 9.1 sur tous les réseaux sociaux. Et sur YouTube c'est Pulsar 9.1 pour retrouver tous mes clips. Et pour les restes des réseaux sociaux c'est Pulsar 9.1 aussi. Voilà, merci beaucoup Bana Congo, merci Bandeko tout Bozolanda Biso na Direct Télévision, merci honorable Zakari Bababa Mbanga toujours net na film. Bandeko belé a poto bobenga nga bolobino Ken Piana. Pourquoi pas Bozolo bela makambu yandeko na bino Bercy mwana o azali na prison. Nalobaki ngai na kokota makambo vraiment il faut na luka ba artiste et musicien ba animateur oyo basala même musala nandeko na biso Bercy mwana oyo azali na kati ya prison ya Makala tokobeta lelo masolo na lobeso oyo bouja Kinshasa bouja poto bouja partout na monde entier oyo asala makambo ebele ya minene ndeko na biso lobeso to sola na ye toye ba projet oyo azali nango to sola pe mingi masolo ya orchestre na ye ndenge ezali ko évoluer. Président Lobeso, bonjour. Président Nkoko, Obosani. Il y a trop de présidents Ken Piana. Nkoko. Tout ça là pour orchestre, c'était tout ça là groupe. Voilà. Il y a différents orchestres. Groupe d'accompagnement. Et groupe d'accompagnement fallait pour passer le banc à la monotonie. Surtout le banc où il y a tout tricher mal le banc. C'est d'accord groupe. Groupe il y a un petit groupe Congo Fitir, excusez-moi de le dire, je ne fais pas leur publicité. Et là le groupe RTG, le groupe Radio Télévision Avenir. Voilà. Et là le groupe Chalina. Et ça il y a tout le monde. Voilà. Faire tout sangani. Dieu n'a pas on a tout ça les groupes, c'est ça. Bachwa est-ce que Bachwa Lobeso sala Bachwa ngozo marché ndengeni. Bachwa ni na sala. Choix ya ko sala peut-être ndengo zolo ba oboyi to benga ngo groupe
Yo moko lobby. Orchestre, c'était un groupe. Voilà. Et un groupe, et d'ailleurs un monté. Yo mon coréen, t'es coréen go na mission nga vraiment tabi no mo. Tout respectable tout. Et ça groupe, et bon un pic ba coupe d'ailleurs nan. Il y a Pepe Kale. Eh, d'ailleurs trio ka dima. Ah, Ken, tout na histoire ba d'ailleurs trio ka dima. Kabasele Kadima, trio Kadima, Kabasele, Dilumuna, Matumuna. Tika bengo encore konengo lobby. Nazomona c'est comme si ozoki ma peut-être ba charge o yo moko ndima ko même. Te to ça m'a ramené mon orchestre et les institutions une seule personne. Net yo boy au salé loro na yo za yo. So bo sangani na pacho, bo sangani suna na confrère musu za so loro na yo te. Eza yo te. Comme il y a chacun devoir mis son action. Et ça, c'est le en tête, mais en coulisses à l'ombre, diriger, qu'on va faire ceci, cela. Voilà, c'est ça. Tu vois, on a une idéologie, tout est orchestre, on a un orchestre. David a un orchestre, un groupe. Malobo, on rattraper au télobi. Et ça, orchestre, et ça, groupe, papa Langaï. Il y a Paul a signé contrat en absence et qu'on crée ba makele l'été ya Kebo Panzan. On a idée où tu as été. Soit avec un signé avec un bon yango ya ba tutobeta na bango yango si le silo ni bo pa Panzan eloni. Eloni en Panzan eloni on a ça un contrat déjà à sombi ma patato planète Jupiter. Et là ba mésentente que non au molini muninga vivre été na ligne oliate soit jo ngala lia ko le ka yango créer ba dislocation. Il faut avoir l'esprit mutuel, c'est fini. L'obeso, peut-être, pour nous, bon habité. Namoni c'est comme si, au bandit qu'on changeait le langage mouké. Et au bandit qui mouvement sika, tout le monde qui, non, on doit partir, il y a fait décide, aux autres les canams bonda, tout le monde a bête l'homme bonda, étant que président et orchestre, mais les lots au lobby, où ils allaient dans un groupe où vous accompagnez presque un leader rebelle. Na yebite Ozalaki ko diriger bandeko Ozoleka na ba TV na mbunda na wana ya muke wana peut-être ezalaki orchestre pour na absence ya poli azalaki na nute te ngana mutambonda Ken apparemment lelo ndi osala émission no sala raté. Non ngana osala na yo émission parce que to yebi na mbonda zela na répondre à ça mbonda yango na leka na mutambonda Angelo mbonda yo na vandi kuna na leka na ye poto pesa image que non ngana obeta mbonda ngana obeta mina obeta mbonda ngana beaucoup plus mbonda obeta musique folklorique na obeta pe folk ya mboka na bino na obeta pe folk ya mboka ba patch na obeta pe folk ya mboka na nga na obeta pe folk ya bata bandundu ya bata ba Congo ngap c'est la musique folklorique on ngana osala on comprend. Et ça base on a base na nga yangona coréen abeta musique la musique moderne azobeta ba rumba ba chacho ba odemba ba fiesta on s'en comprend c'est ça côté musunga pe na typique na ba générique c'est ça il y a fusion to sali yangona et ça c'est que on a dans les kanango ce orchestre non mais na masolo surtout leader azalara moko mais nabi leader ko da leader to da leader te le belo monter nga to boyne makamwana Lobeso daka lobeso bat ba ebele lobeso o président lobeso o leader lobeso te nkoko na domaine nga ya boulot na binisi batu pendant 10 ans olingi makambo compliqué trop te na lima ma compliqué te kenyo bani makambo banda kalati est-ce que yotango benga lelo tu m'as pris en pied levé est-ce que na résisté jamais j'ai désisté totalement et bien rapidement que non viens pour la déplacer, c'est un peu difficile parce que j'ai la répétition. Si vous pouvez, rejoins-moi donc à la répétition, on va faire une interview. Et ça, Valère, non, on va reporter ça, donc faisons ça la semaine prochaine. Et logo, il faut respecter des logos. Voilà, c'est ça. Bana bateau, bazo ya répétition. Est-ce que vous avez na mitu na bango, bachaka, moi 50% ya espoir ya vie na bango na maboko na ote. Mutawacha 50% espoir na bango na ngate, faut chala na maboko nzambi. Faut que les gens en Zambie, vingtaine de musiciens sont partis, ils sont pris des larges. Voilà. Et pas en Zambie. Papa t'excuse mais ça déjà tu fais ta vie autonome. On comprend. Et ça grâce à Moussam avion, grâce à Moussam ils doivent travailler. Qu'il travaille, c'est fini. Parce que yo pe lobeso passa na ba moment boy ya ko flatter pe bato mokili.
na flata mutute lo bazala clair na flata te non na bo passa ba parcours na wenge bozala ko adorer ba leader oyo bazala kamba bino pe na wenge na dola na dorate tikala bosana ta oloba na dorate na dorate na dorate na dora nzambe na dorate na nosa musana nga na pe flatterté na la pe flatterté na nosa musana nga normal ngalo ba na kotela nga musala mutana kotela nga zata. Voilà, bandeko tu bolanda biso, c'est Pauline Lumumba. Mais nga selon ndenge tozo solo là, non sentir c'est comme si le beso longwa penaneti na choix na yote. Kokite na wenge musique à maison mère, c'est comme si longwa pena na volonté na yo penati. Ken wala kuna répondre te masola kala mbika. Bosa na otuna question mswana mbika. Tika na ba komba batu ba komba ba orchestre batu wa. Tant qu'on va nous le bango, bâtir votre naté, au final, tata la maman dans la ligne d'angati. Pardon. J'ai assez parlé pour ça, c'est fini. Soko lobby, bah retraité au mabé. Soko lobby, ils sont bizarres. Pardon, papa l'angay. Né toda boye. Ken pianote ta masolé lumbe GDG. Donc Gilles Dicano landabiso, Mapo fini na landabiso, Blanchard Kadhafi le commandant chef. Nakata Ngola landabiso. Hein? Ba Michel Miguel Bokobo, ba des affaires mikui, voilà ndabiso, tobeta masona ngalo beso lumbe. Lumbe, nga sepelaka na yo. Na sepelaka na yo po o acceptaka que sorti nyonso tu ya lisolo ebetama. Mais nazo se souvenir jour moko na palais kakola po histoire pe babosa na raté. Na découvert le beso en dehors ya musique. Vous avez un badon mususu o nzamba pesa yo o peut-être mo ki le découvrir. Est-ce que vous avez parmi ba guérisseurs o babi qui sa rappelle batu. Quel va si ba bêta en plein émission. Émission ne ba no bêta yo caméra pe olongola te. Mamni o olongola ba. Hein? Mais le beso ngana lo bananenga mabete. Bon attends, je vais te répondre. Et ça que j'ai le savoir. Voilà. Et alors le yo obela carie dentaire. Oui, c'est un peu de temps, mais dérangé. C'est ça, ma vie. C'est que Babette il est là en haut. Nazala na yo, mère Azobela, au sali solution, mère Linda Nabela, ba levi et ba non dérangé. Makasa pai, au salagnon surtout. Pai été. Ouais, ça va? Venez. Vous venez de l'école, hein? Oui. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Vous avez... Toi, tu parles de Lingala Makasi, Boué. Hein? Tu sais pas parler français? Oui, je sais. Toi, tu sais parler français? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui? On vous a enseigné quoi? Les sangrés. Ah. Avec les calculs. Avec les calculs, hein? Oui. Ah. Non, pas les calculs. 3 fois 3 égale combien? 3 fois 3. 9 divisé par 3, c'est égal à combien? 0. Ah, 9 divisé par 3 égale à 0. Hein? Ouais, elle a réussi, hein? C'est un garçon et une fille. Hein? Elle a réussi, c'est 3, hein? Acclamez pour elle, Voilà. Voilà. J, c'est combien? J, c'est combien? Vous êtes à combien ici? 1, 2, 3. Baza combien? Ils sont combien? Il y a 100 francs. Il y a 100 14. Baza 14. Sikoyo, omoni babiloko oyo. Voilà. Nakoyi ko pesa bana batu ba J. Mais bakena bandako na bango batu bakoya pe nao. Pesi mona kindoki. Voilà. Bimi sala ko pesa na kacha mwana. Donc, nous avons donné pesi bango ba J, mais au moins on retour ko zonga. Tant vous suivez. Vous avez raison. Donc ce qui est fiable, c'est que j'ai fait une plaisanterie avec les enfants. En tout cas, hein, rentrer à la maison, il faut bien étudier, OK? OK? OK, ça va. OK. Alors, tozongela na lisolo o tobetaki. Il faut comprendre que non, nada fitir. Bongo yo ebite osala kombo makasi obinisa mboko, obinisa na bana mike. Te moko sa pe kombo pe ote bino bana ba ebina bango te.
Mais yo binisa génération tout na bana mike. Bat bandi mande te ken. Sikoyo Linda elle souffrait de lévir. Voilà. Songa avant d'être wana na ken azuba matite na biso ya mboka na ye nango. Na sali ba mélange nanga na salaka. Na pesi Amélia telemi. Mobali na be wana obela on na sali sa bango nyonso tout. Mais ozoe ba ke ba omba ebiso makambo. Non, bango ba ebisinga te wa ba senga na tamba na kakwa. Na ebi ba technique wana ebi yango. Ko traiter bato ba carie dentaire. Ko traiter bato ba mosomba, o to bengaka hémorroïde. Ko traiter bato ba mpese. O ba boka lo mpese, hein? O moi ça bota. Obi pourquoi na soulever question? Obi pourquoi na soulever question? Bato belé ba zo tonga ba immeuble na makambo yo. Mais peut-être bazo ebele pe bazo skoke bato. Mais lo beso na mona expérience na misu nanga. Na 2010. Ana obela ba mibo wana. Voilà. Eza na mama yekuta isanga ko mais là yoko la sango pe bato mususu na va na seka. Elle a depuis 2010 allez lui demander il est là. Mais pourquoi pas le beso à part musique au créer les biso pe ata centre moko boy parce que oza makasi oza pena très fort na makambo wana ponga moko naza témoin oculaire na mona. Eza eloko moko ke ngala ko bano sala ngote na ndolela ba mbongo te. Eza mpifo ya ba koko na ko bano sala ngote na ndolela ba mbongo ebele te. Eza eloko ne tzo souffrir bwe o mine sala pas na ye na bimiso ba nyama minu na salisi yo moko ba ke non lobeso simbelo bwe na to traiter pe fimo wa sala na INSS. Akaso ni ba bwakele maladi to ba taquer na kat na c'est que au sala examen parce que ngana un examen na appareil no sala examen te. Allez-y t'examiner na l'hôpital. Oye ba soza ba levir ya solo bongo ya. Comme la kisi musuda yo c'est ba levir ba mi na biyaka. Na pesa ka ver moko. Atelemi kuta zo benga pesa nga ku komba bi na za grand guérisseur. Abi oza nzambe na bite ko benga nzambe te. Ezaka maele nzambe mutapesa nga bakoko ba pesa nga likabo wana na salisa lango bato ata mwaso abota te na obotisa ye. Na obota na sala obota. Mais lo beso ebi ke nzamba loba ifo ko sala ba donyo so. To ebi ke musique pesa dona yo. Mais makambo sala oyo makambo nzamba elo nzamba pesa yo. Okotia ngo pe na mo application mais non eza na nenga mabete. Kena mystique donc tu ba bela ba mi Congo basé belé. Bana mikongo. Bana poto ba bela mi Congo baza ebele. Ba silikaka. Na tumola bango tata biso boy. Atanga pe na utobela mkongo na beti so. Bana poto neni. Bango ba bango bien. Moni be moro di muso ya ba manki ya kolia. Ba manki ya kolia kotambola trop ko sa misala ko telema misala ko vanda. Il faut kolia ka trop biloko soupe et plus kolia ka trop légumes. Kolia ka trop légumes. On a tout monde tingai ba benga ngoni na français ne bon na français na bien ngote na français na bien ngote musopo ego bima. Digestion ego bima o benga musomba. Na ozong sango. Mais na ozong sango mais so ke ay ba chinois ba ngunza ba kati wango. Voilà. Mais benga na ozong sango so e humilité. So e bimi bien ça ba 3 jours 4 5 jours. Mais nduta ndo kokate kolongola nduta nzota mutu. Ba vergetil. Te on a bien honte. On a bien honte. Et là on est sala raso mutu comme artiste musicien beaucoup négliger ba don mususu pe o est important parce que don ya ko bongisa santé ya mutu eza don moko bo ezala très important. Na habite côté wana négliger ngo pourquoi? Na négliger te. Bon eza te ki on a tient en première position te. En plus na sala parce na ina bolingo ya batu na traiter bango là. Mais na bolingo na bango na moli. Balobe ezala pe protégé par kakol pona makambo wana. Ezala comme docteur na soki moi malade na palin ba benga ko mbango. Jamais nga yi protégé pa na été. Nga na sa musala nga ya kotela mutu te. Ya kotela batu ba sala musala bien. Na kotela batu ba sala musala bien. So sa musala no bien ya za na simana. So sa musala bien te. Ye batinda yeka ke yo sala boy asali na ye. Nga na protéger nga na protéger. Mais qui alinga ki o makasi bongo na me kolega ba ministère to ya maison mère. Alinga nga na ko boya ngote ko linga parce que abike na ebike lo besoda garçon mo ya bonne manière. Je sais bien respecter les gens. En plus ça sur côté moi ko zombo mo nga ya lo be ya to kende toke azui moda msu mutu na ye azui pe kaboli yango. Nga pe na ele ba kopa ba mbongo azo ba kopa ba mbongo. Ya la ngote bona evite so beta msa linga nga ipo o le mo ya très capital ya ko contribuer na santé à mutu. Obike lo ko le bomara. Et bomara batu. Le vir est bomara, il bomara pene to bolo misopo et léo misopo to bolo misopo po dai. Mais nga na beta ngo dada na betu ngo sili. Na sengo pe mbongo te yo moko. Na volonté na faut o ba ke non muto na niveau na yo simba babiloko yo.
il faut na pesa ta moi nteke mobwe so pesi nga ite so na siliki na ozong sango fois 10 ou apprendre biloko wana tout na Équateur. oui so biso to na kola so zui congé au moins bandeko ba utimboka bazoya na ndako ekomi plein ba utimboka ba ye bazo ko la sasu ba makambu ngala bi makambu ebele nzambe baloba mutu nyonso aswanya pe biloko wana azana kindoki na nzoto yo pe peut-être okozala na ancêtre moko atikela pe ba plan na kati ya nzoto. Bon, collègue pouvoir ancestral les aralango kindoki teza ki bonzambe au moins na tam so que bon yo nengo za bongo yo nengo za trona koko koko akufera na eloko bon eloko ngo batikela ngo te ba poni yo te bon na kati na bino oya komona tam susu toana na nyoka mo baka mutu rouge Voilà. So tam so la mo na tongo kuta na ye mutu akuta ne mutali boso eloko ne kote pa na Yo siko kuta na ngo te na rolo bate nga elo na bika ke to mona ga chaque problème qui ma en Équateur te wala dali na kena ko ressourcer non ko ressourcier na kena na source na kena na kena bika na calme na ke ko détendre na vai na nga je suis apaisé avec mes frères du village c'est ça voilà et na mote gona kena ko ressourcier non je retourne dans ma source pour ressourcer et non ressourcier voilà c'est ça différence nini eza entre l'obeso na chef coutumier moko à village. Ah, mais différence c'est ali parce que azo diriger mboka mobimbati ana pouvoir ancestral azo diriger mboka mangana zaka mutloko yo mais côté là bo ezo laksa ke yo poza na ba pouvoir o ba chef coutumier bazala nango ngana na makambu na makambu neti dernièrement ba menacer ngai na bande mo ke nona kota pe nanda kuna bela mais tina suka bato basala makambu wana moko e komitika aba abi ke no to sala pe na makambu ke no obela pena à l'agonie ba caméra eye que non comme na suka mais to comprendre tous les makamto sala qui to na nzoto to pénétrer non ça avantique non je ne fais pas de plaisanteries na touchant parce que au côté le rombo tala muta ba que non on a tout fait que non to déstabiliser groupe voilà bat musuba longwa na bango que non obela pe no beli no hôpital pe na que non combien la agonie et ko pe na obenga batu baya na ba cotisation et boluka ta mutu kingani mais to comprendre te na nzoto ko na si bango na labi na za bo mongo lieke bongo lieke lo kala suka oye bango te za mutu yo za mutu akindu anye mat non ngana murega mais to zala pe mo ba côté ba inongo kuna koko na biso azala na ngambo ya inongo vala. Ah, barega baza bat na biso pe. Baba na biso. Barega bat na biso. Yabi. Barega baba Swahili. Bon murega on ngobenge étranger. Barega Shabunda toza ba congolais très. On a mystique ya, oza bien, mo za bien te, mo Swahili bien mo tomboki. Eza bongo donc soko ngulu donc okuta nango donc lumbe GDG to ede na kata studio yebi to bimisaka somoko ya tombola bebe lokolo pona ko se positionner total la température G vous comprenez sikoyo lokwa ba moyen ezate tozo bimisa première partie à disque et bimana 3 titres générique moko mbondamo ya papi matalatala nanze momo ya faux patron. Ils ont composé par Coran Kinchantina. Ils ont bima to suite au vidéo to tika na générique to banango lendi na ndiayi. C'est ça voilà. Alors le beso, au moins émission eza pito parler na bi ke bato. OK non na ndenge mo pe boya OK nango na ndenge penate okendaka te OK nango penate na ndenge mo ko laksa ke qualité mo na nango obimisa nango pa bato mais ezali qualité oyo to ko négliger te lelo ba malade et déranger biso ebele ngapende na bo to ko sala na émission so après émission na ko lelela opeka na ngamo bo c'est une impuissance sexuelle non boss to zo na tinga na impuissance sexuelle non sungao non to zo na tike non nde to sala émission bo na mbasu ba bokela nga déjà te mbasu na yebi ngote na yebi mbasu te na ko ba makam na sentiment te Mbasu na yebi ngote mbasu en tout cas désolé na yebi ngote na yebi ba biloko nga na yebi ba carie ba estomac ba gastrite ba fièvre jaune hépatite ba habité bo marabato hépatite ba benga hépatite C c'est du fièvre jaune et bo mangana ko betongo dada ozongi normal moi malade déranger ba père ya ba diabète oui to diminuer au sucre
Oyebi ko diminuer sucre diabète. Oui, toi la nzete mo to benga ngo na yela yo tomba. Oyebi ke tozo makambo sérieux. To dozo sucre. Tozo makambo sérieux. Non, moi le sucre il y a diabète et qu'est-ce que je peux dire en français et ça là qu'est-ce que je peux dire enfin donc ça et ça là c'est métamorphose à tout moment hein et ça os nombre ya si ya to ya au nombre ya to ya si vous comprenez sikoyo to pesa yo loko moko yo ozwa ozo salela ezo kitisa pour comme on a 400 na 500 na o comme on a monté ezo doser so kem no tali no mona ndenge ezo kita ezo po e baraka sucre so le kimi mona comme on a mis sous flou bas crise voilà mais toi là nzete to peso nzete voilà et doser yo ezo kita bene kité nzai so vérité très important alors le beso moi nazalaka vana benga yo honorable na raison na crime ko bwaka eningisa na bambuma na bwaka mutu na mo bena yanga bwapi mutu na azali oliambo akasa bango pe ba masuwa minene yo ebi place yana nde balela masuwa minene ndeni mais bakoka mokonza bakoka bango bakatsa blo fait pona beach les personnes avec handicap OK yo to bakisanga yanga bord soko salinga kriwane salanga bien obwaka libanga na générique wana mon premier jour arrivé en Europe j'étais dépaysé, j'étais vraiment isolé tout à fait la toile isolante les robes que j'entendais parler par mon père les robes que j'entendais parler par Papi Masuta moi je croyais là-bas qu'on ramassait l'argent il faut beaucoup bosser plus que Congo Kinshasa maman allez au caillou allez libanga va travailler Christian Kinois amenez-moi l'ensaki m'a déçu Kenempia amenez-moi le wangila voilà obosani libanga te voilà amenez-moi la coutrement vêta wera sona ezoxe na gladi la tête pour la genou pe ima ole la tête pour la genou pe ala libanais la tête pour la genou pe yemani mambo Elvis alomba mokonza waktelo ngana lela dolo yanga bora fini ngana zadele. Voilà, merci honorable Zakari Baba Baswe nabi ke bolanda so na direct télévision émission Pito Parle toujours mbanga danger Zakari Baba Baswe na bwaki mama na libanga ka libanga pena tenanze marumba ya faux patron wanto bwaki ka ba responsable ba titer ba décider solo boyembi nzemba faux patron ezo bangisanga déjà nani soko yembi nzemba faux patron lelo lo beso nzemba faux patron batu déjà ba boule makambo belete ba boule na bango etali ngai leurs pensées ne sont pas les miens nako zo ta idée nango mwa muke faux patron na yango habité ah ba ça ba misala mboko ba futa ba tuté qui ne sait pas mais yo sala misala pas batu ba futa yo ba pona ngai te nous on a chanté ce qu'ils sont en train de voir l'artiste s'inspire à ce qu'il est en train de voir na yango habité que non o sala bena musala pas muté comme na suka sanza o mo senga ba pardon que oh non na pour manda mais eza droit na yo et à toi na osala bena musala bena boye pendant tant mususu 15 ans to 20 ans pour pas pesa mbono que ne retraite et comme que na ko sambaka o que na ko funda nga siko lingi na ngo habité moi aussi je peux être faux patron ba yandwa bazana ba yandwa bazala na mboko parce que muto yo ayebi ba droit na ye osali musala to zo mériter salaire ba fotote au côté ça peut être dossier mais il faut ba côté dans la na ba muso côté bango dossier l'équipe le roi maya kosa blague ita zo rappeler biso histoire ya Pacho ndenga betama kangama Pacho ba menacer que bakanga était c'est que moi je ne sais pas si il a été arrêté bon moi je sais que non il était victime donc par une bande de criminels voilà je peux dire dans ces termes c'est ça azama kaswa kanga mutu moko voilà na habité ceux après wana so bakanga na bika que non azaka menacé j'avais suivi les images sur net voilà merci avant na côté dossier ya ndeko na biso merci mwana tozomona c'est comme si depuis création il y a groupe pour boito bengango mouvement et za groupe tozomona c'est comme si
Bozo avancé penate. L'obéso to yebeli avec beaucoup de makelele o ebandaki na débit. Tozo mona neti avancement pena ya makambo eza vraiment te. Na habité silence o bo garder. On va expliquer biso comment silence na bino 8 ans ebele bo. Toko bunda na nzoto te. Tozo bunda na molimo. Bino bozana miso mibale. Ngana zana miso minei. Nako bunda na nzoto te o. Nako bunda na molimo. Kene piano zana miso mibale. Ngalo bebe miso minei. Réponse nanga yangwana. Voilà, merci. Allez-y comprendre l'obeso. À répondre na koyemba. A kobunda na nzoto te, a kobunda na molimo, bitumbeza ya molimo. Bo comprendre kaka. Mais lisolo moko ezalaka neti, c'est comme si ezana artiste moko pe ayaka rejoindre mouvement. Après akei na ye toyebi te suspense ya tour wana toyebaka sansi nango te. Nayebi te soko éclaircir bandeko na biso. Bitumbeleki makasi nkolo ngai komasa site. Ya nkolo na ngai yo bundela ngai malonga yo. Satana simbi mandoki ebele na mindoki ngai komasa site o. Ya nkolo na ngai yo bundela ngai na longa e. Bundela ngai ya. Obi mutaye mane manze moto. Mabele lisi. Ya mabele. C'est comme dans mango to la ki héritier wata. So todo voyager na ba voyage. Bitumbeleki makasi nkolo ngai komasa site o. Ya nkolo na ngai yo bundela ngai na longa o. Satana simbi mandoki ngai komasa site. Ya nkolo na ngai yo bundela ngai na longa ndeko na bundela ngai yo. Bundela ngai na longa o. Bundela ngai yo. Bundela ngai na longa e lokolo bundela ki Jacobe na koyika kampiko ye. Ya nkolo na ngai ye bundela ngai na longa e lokolo bundela ki Jacobe o na libula bankosio. Papa. Au moins on va mouiller lumbe. Voilà. GDG. On a que toko yeba bango na misana bango. Voilà. Hein? Nga ba ke to kanela bola to lampino. Moi tana zonga ka palin. Au moins on a yaka. Na yaka na makambu. Vous comprenez hein? Nga na puissant. Somo le animateur le roi lobeso atalaku. Un simple atalaku. On a laki mungamba na orchestre batu. Na sali groupe. Mais batu ba pikwa mi na orchestre ba awa. Ko zongo facilité. Moi je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de fonds pour donner à ces ministères de venir ici. Et on est là que mes ça bango. Ya on a répondre que non, on a mis soumis balenga na mis soumis mine. Oyana ko kende wana nde batu ba mona ngomwa. Et c'est le côté, lui n'a pas le problème, c'est un frère. Voilà. C'est un frère. Il sait pourquoi il a quitté là-bas là où il était pour venir nous joindre. Vous comprenez? Ça ezalaki mission te selon Badir Yabat. Non, quelle mission il va faire chez moi? Mission il sale pas nangai. Mission il sale pas nangai. Pour zéro ronin. Est-ce que ngana otonga ba immeuble? Non, otonga ba immeuble. Peut-être Équateur eza na puissance te baye koyiba peut-être eloko Dosilisi Yobongonanga esili Dosilisi fini Ouais, espoir de King, l'imbiacador de King is back. Yobongonanga artiste. Bino tout, bana King, bana monde tiembo zala awa. Na film news, espoir de King. Andi bozama nouvelle ya Yobongonanga nouvelle single avec J.S. Alice Gas Steve na pointe. Donc Ken Piana journaliste sans complexe. Bola na biso awa ndi. Yobongonanga tika kombo nanga yobong soki olingi mwasi ya bosa na yo te kota ye nyongo kofuta te kota ye nyongo kota my god yo takini kuna danger bangai go za shote ya musa yesa musana mwa obini mpona film ya film Ken Piana danger chroniqueur sans complexe, il en a ses planés en one. Donc voilà. Base la yobongonanga et puis ça prend bino tout quoi. Et qui pète papa moana angolais, mundele, européen ou asiatique donc et bin ça. Toi minga le baté musala ka. Yobongonanga world. Yobongonanga world, yeah.
Piano. Yam piano. Voilà. Na ebisio ke wana 2000 ngana na 4000. Na betela to bunda na nzoto to bunda na molimo. Na emele su nzembo ya nkondo mabele lisi. Bitumbeleki masasi makasi nkolo ngai ko masasi te. Nkolo na nga bundela nga na longa. Na sengi na Dieu de mes ancêtres. Mes ancêtres de l'Équateur. Vous comprenez hein? Bata déjà roté les manabi no il aura des retours à l'expéditeur. Babi la réciprocité des mauvaises histoires, il aura, ça va se faire bientôt là. Une flèche d'aller, ça doit se accompagner toujours avec une flèche de retour. Voilà. Il y en a répondre que non, bitumbeleki makasi, bitumbeza ya molimo. Voilà. Papa, tosali groupe, nabika elumbe, GDG, et pendant ni mokili mobimba. Et il y a eu des musiciens qui ont quitté leurs orchestres pour venir ici. Il faut comprendre que nous sommes puissants. Wana ozoboa ke la peut-être oboa ke la na. Na boa ke la mututa. Oyite ba bazo ba misa ba balisa ba mbongo. Oyebi on na boa ke la mututa. Boye oyebite ba bazo ba misa ba pesa ba mbongo. O depuis bolongo to moni mutu azo ba misa ba tutro eza héritier. Héritier mutabani makambo wana te. Bo héritier obenga bango ba Hollande héritier. Bon héritier ba misa ne ba comme c'est héritier ba na kalati. Ayemba sara succès asara banze mone ba vocal na et sara ba carton. Conseil ni no pesa ndeko no héritier. Tobi ke bo souffrir ensemble. Olobi chaque voyage azaki oyemba nzembo uti oyembela biso. Voyage bien soto voyage toke banzela atam su toke voyage mo boye. Ah ane manzembo oyemo ebiti na oyemba ngo. Siko ndenge ba artiste et musicien ebele ba quitter maison mère pour bas s'intégrer na groupe ya héritier. Est-ce que l'obesota ke yaya o repese héritier conseil nini e kozala danger pour na carrière ya héritier te? Yaya na ndeni. Yaya rapport ya âge pour héritier za yano par rapport à musique. Pour abima liboso na yo. Nandenga longa makamwana. Omoni siko to sa l'émission yo nengo zalaka ozano bongo to komo kota na ba vie privée ya batu. Oyo makamwa ya benga batu ba yaya ko benga ba petit nga biloko na pananga lekana ati. Na linga biloko wana ti. Na linga ngote héritier c'est un frère à moi. Peut-être comprendre le sens c'est na lobi na ndenge boyaka wenge. Héritier zalaki comme doyen o abima ayeba na pe liboso na olobeso. Wana na ndenga mabete histoire. Mais on est batno so yebi ngo ko ino pe ko koloba ngote me batno so ba yebi ngo hein. Ndenge tolobi nde e déranger moi muke. Oui, e déranger ngai. Eza nango lo grave te. Ken lelo pe bana pe sima batebele pe koma munene. Héritier pe abana sima batebele akoma munene. Héritier yamba biso nyo suna wenge. Là tout le monde le sait, tout le monde connaît. Toko ça sous répétition nango te hein. Et dans la sens te. Voilà, là maintenant ça veut que après ba ferré, na ba fait so ba bindombe, ba Didier Lacoste, on comprend hein. C'était héritier qui administrait attaque chanel. Wenge ko boya ngona lo wenge te. Makambolo boy ozoluka polémique te to bande mission bien. Na suko lingo baby c'est mission. Na porte-parole ya wata te na makambo eza vrai na bina yo boye. Mutane ko zala wana tonne ko ya. Voilà. Et ça la histoire on relate biso ka. Eza histoire annoncée. Tonata la bango. Mutano zalana ke même na ba studio on attaque chandaka na ferete. Voilà. To vite ke loko ezaka faire na ke bala kosa ba ba mate bataki ki wana. Eza jeda na kati ya groupe. Mutu mo bimaka likinda. Voilà. Oh mona likinda la. Tant que bango so bakei. Mutatika la ke na zo alo coacher batu. Koko za ke no zo mema G à chant. Héritier. Tobite so la ke na mema G à chant ki o mie la bana mama be, o tada so mama be, Olivier so mama be, o ebo so mama be, o ba depuis ba mama be ba Fabrice. Non. Fabrice pas nga histoire no zo betate. Ah, alinga ngote ndeni. Bo Fabrice azana makambo wana. So akomi nango akoma nango ndeni azana makambo wana te. Kasi guerre ezo le 40 héritier na Fabrice yango wana. Wana so ba sala G toyeba bango so la makambo solo atika ngo. Tanga beta ya mado kanga mokili azana rankina mutute. Atika nango ngane ta toyebani bien. Voilà. Toyebani bien, toyebani tan so bano to bano awa ngana porter parole héritier te. On comprend. Na ko taper pour héritier te na contre Fabrice te. Na ko taper contre pour Fabrice te na contre héritier te. On comprend. Ce que je dis c'est vrai. Nous tous nous sommes venus, nous avons trouvé les messieurs héritiers. On comprend. Tokuta yena orchestre, les orchestres na bango. Ta la badwa baté. L'enfant chéri. Autant mon avis c'était héritier. Deuxième enfant chéri c'est Nicodème.
Batu tout otikala ki batu soba nako se faire aimer. Prévané yango monyango. Wana 4 orchestres. Akuta bino na 4 orchestres ba mimaka emo na voix. On ne force pas la nature. La nature ne peut jamais être forcée. La nature doit rester telle qu'elle est. Ozala compliqué, oza mutu moko nzamba sala yo. Oloba trop de vérité. Bina yo batu ba se faire aimer. Ebele balongo na poni balinga bakolingo neni yoza mwana mukolo orchestre. Yoza mungamba. Ozali boy. Tozaki ba boy. Yaka sa musana ya ki boy. Joa saki na yo, zonga na ndako na yo. Yo pe boy. Naki mungamba boy. Osali ki boy na yo, babi na okende poto, okay. Senga nengo message ko senga, obonga na nenga ko senga na. C'est pelaka na makasi. Ce qu'il voulait se faire aimer. Voilà. Et lequel bango ba problème. La seule personne qui était aimée, longola parce que kakolo orchestre c'est bango. Muta ko saoté. Pire petit à mon orchestre c'est Papi Kakol. On a gagné chaque temps sur la gana naie. On comprend. Héritier pas d'accord menacé. Mais il faisait toujours héritier dans ma valeur naie na makam naie. Mais il a été aussi menacé en plusieurs fois. Voilà. Il a été menacé aussi. On comprend. Na ba guerre moko loyale makam musique. On comprend hein? Sikoyo c'est lui qui était aimé parce que ça va bien voyage moko boye parce qu'il y a 3 personnes. Ba memi porte pas na bango na finga ba to azali. Voilà. Bazu héritier, Bazu Papi Kakol, Naïmoro, les big boss. On comprend. Bon, biso tout là qui wana. Est-ce que héritier qui na makila ya jaune? Aïe na makila vert. Makila ya mota, ya motane. Pour les bano qui naï. Orchestre na bango. Tokuta bango. Tant héritier longa kei. Miel la qui wana. Tade la qui. Ebo Olivier ngai kutu kontenga tenga ba ne konte kutu nga ba ita muta mboka o. Pêcheur est simple pêcheur. Avant nana boaka. Coco. Lembisa ko. Nga una ega elela moko babita elela oyo. Elela na. Obi ko tangisa batuma misu na mboko. Voilà, naza aimé. Nga balinga ngai. Yemo mo pene obi ke lo beso za aimé parmi ba mission ba aimé na kati mboka. Obi lo beso ça la 3 zobini ça trop mais mal aimé. Ça système ya la kunia ka bongo. Si tu n'es pas étoile, tu ne seras pas combattu dans la vie. Voilà. Et la vie est un combat perpétuel. Si vous croisez les bras, on s'est limité. Nakosi. Voilà. On va prendre. Dans le Sigoyo, on a vu Richard Kei. Nicodème, c'est Nicodème après que l'ingama héritier ne va comme l'ingama Nicodème. Bateau bébé n'a qu'à savoir que Richard Kei n'a pas qui tu as la tête. Il y a un créé par départ révélé. Miel c'est un frère à moi. Voilà. Tout le monde là, Tade, Olivier. Bango tout va frère nangai. Voilà. Vous comprenez hein? Voilà. Bango nyon sont tous mes frères, nous sommes les frères. Voilà. Ba Déplique, ba Fabrigaz, ba Merlin Bouton, ba Café Aroum. Voilà. Nous sommes nombreux tous là tout le mawana. Panzana binotu. Te menga le ba ba non ba olongwa. Tout le monde doit partir. Ozana makambo tikaki. Peut-être mususu boira ke loko moko. Tout le monde doit partir. En plus le départ continue. Le départ continue jusqu'à nos jours. Angola. J'avais dit que non, moi Angola ta bazonga mission moi mune na longa. Mien na longa. Oh, alibumu, na senga ka alibumu. On appelle ça alibumu. Te alibumu ni. Si vous en voutez bateau, bien ça o l'accès c'est comme si vous en voutez bateau. Non, on voutez bateau quand il faisait les bacs à sable à Rolongwa. Moi j'étais là avec eux. Voilà. Toba no banga fona longa na umeli, fona longa na mona bango na fa na yoka bango. O photo ke na ngabi tete ngate. Na ke nga na zo kwanga na nga longa na loyenge. Na zo kwanga na nga kitoko na osoma mitu ko longa na loyenge. Longba na ndenge na moko. Oko tika ngai, On a un point. Maintenant na siba ke no tanga na longa na nga. Ils m'ont mis à la porte. On va prendre. Tanga na longa na ngai. Nabi bazoko sala ba sambla. Mukomo to kutana Papi Kakol matanga ba Robino. Je l'ai parlé, je l'ai dit, je lui avais dit, je l'ai dit que non. Ouais. Je l'avais dit, Nabi n'a que non. Vous travaillez avec des hypocrites. Voilà. Ils vont partir, tout le monde là. Ils sont à la porte. Bako Sarabino bana bakata ba studio. C'est là au moins Mikolo hein. Mise Msazolongwa. Musicien Msusu azolongwa. Alonga akokota l'orchestre ba opese mo mbongo mo ya muke. Yeah, thank you very much. So rappelle batu na mona batu baza vraiment belé en tout cas le bel son côté monsieur Nanzile za ba risque. Donc il a vraiment eza roinda. Alors le bel son
nakende sikoyo na mwa question ya moke po émission ekomi vraiment na suka te makambo esili soki na raisonner histoire ya tempo zongiselanga tempo bato babosi zala bongiselango tempo vandiselanga tempo tempo nakobwaka na tempo yo tempo lelele tempo lelele Nixon e boutique vandiselanga tempo chouchou de ngoto tombola kandondo wana suko fela biso jise gandolo andondo fine fumoni bando kelango babwa kelango ngai andondo fine babwa nga pembela nga na bi bozela na zonga mboka bokomona mboka tango nga na yaki na bina baka di alte ale levez les mains tomola we tala masasamba allez longola yango oyebi ke soki na rappele bino vraimen bana poto Christina Kwamvuvu vie nanga Richard Amelin eza bahistoire oyo tokobosana jamais lobeso alakisa biso chouchou de ngoto yeyo bozwa chouchou yeyo chouchou yaka chouchou de ngoto ozobanga ndeko na biso toyebi aza na makala mais olingi wanga na ndeko po aza te nawanga nini voilà azali pire masa aza ndeko penda ya Bercy mwana sikoyo lelo ye akomi koyepa na ngai alaki songa nazobwaka cri bango bazobwaka yangi amazopekisa bango bazoyoka te Bercy a grand animateur elembe mobala azopekisa mono ya mikeleke te bazoyoka te sanduze nani akobwaka na Bercy ya mwana mampata waviencho na bi amen mampata mama ale benda bana bayobile papa so bakuta na concert en plein air yo motala bi mwana mobali aza mobali siko ye ana tumula ngai ayaka liboso na ngatiaka ngabwe po sala sauter na kanga na panza pona muko na koma kanda nakoma lokwa mboza na rage nakoma ka koswa batu pa mo nyala suyo balande wala msuyo kuna jani yaba na kota na sultan na simbi de bougie wala ba bibo na nga bazolela ununga betela bena ba bougie na bibo vanda ezali mon spectacle ezali GDG bazolinga ba traumatiser ngai soda faible en esprit oleli pe mutamune na famille okokende pe na bisimba ozangi mama na yo ozangi ta musu mwana ngana bomongoli yeke lokala nsuka eloko ezaki nde ya ngai perdala pe contrôle non omone toza so mutu mwa bando manqué au respect bazai fonga mona peki na pekisa so ngana pekiste seke la sali baka sable keke na koya bobetemba mbata yetanga yaka kuta ngati ta bat ba benga na ngai bafana ba oseka ngai ezaki déjà j'ai préparé tolonga na masola za masola kala voilà za masola kala nazonga nanga kote oyo alors honorable bat balinga so ngo te bat ba lemba ngo déjà yokutu mtozongi si suba bon honorable c'est juste pour animer la galerie honorable ndeko no za makala pe démarche nini bosala pona libération na ana boloko démarche nini bosala pona libération na démarche nini boya boma ngombe boma mutu Olobi aboma ngombe te eza mututi mutu na babike akufela mutukana ya Bercy eza te ke Bercy azaki mbeli achubi boye non mais na terme ya lingalisation on parle que non abomi mutu mais lui n'a pas pris le couteau ou une arme blanche pour mettre pour accident na nenga accident bon babi mibeko bazali eza niveau na biso te moi je l'ai appelé boko tunae je l'ai appelé j'ai parlé avec lui je l'ai conforté au téléphone non soutenir téléphoniquement parce que eza likambuke ngombe mutakufi te mutu mutakufi taba ndo mona bino ebele boke na sima na famille on ekota pasi ekota pasi ozo comprendre bonga ta nkulisi okokende te na famille wana okeka koboma moto kaka na niveau na ngate na niveau ya bato ya sala ba misala sala misala na 3 orchestre asala misala pas Félix Oazé quoi fait na biso merci aya kitoko asala misala et pas ya faire gola asala misala et pas ya il est roi de la forêt na maison mère ce sont les trois patrons là où il a travaillé là où il travaillait. On va prendre. Ils peuvent se réunir de faire quelque chose. Attends que je finisse. Ils peuvent se réunir.
Attends, je finis. Ils peuvent se réunir de faire quelque chose pour les messieurs. On comprend. Les alikamoutés qui ont arraché, ils doivent d'abord commencer à conforter la famille. Voilà. La famille victime qui est victime. On comprend. Après, nous allons saisir maintenant la justice. Maintenant, le dossier est saisi par la justice congolaise. La justice sait ce qu'ils vont faire. Voilà, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Tu as commis vraiment la souka émission. Nous, les Atalakou, on peut faire ce qu'on appelle collecte des fonds. Tout ça, la collecte des fonds pour la soutenir. J'avais dit ça. Est-ce que Bozo Bengana entre Bino na Bino, Bill Clinton, Bassé Léo, Batunia Sotoana Bozo Bengana? Bengana Poto Sani. Il a parti politique. Donc, c'est un parti politique. Parti politique. Voilà, merci mon vieux Louison Mbata avec Jimmy Belaou. Moi, je pense que... Déjà que non, les Atalakou, Batalakou, surtout tout ça, la collecte des fonds. Au gros, tu as 50 $, au gros, tu as 100 $, tu as combien d'Atalakou? Voilà. Vous comprenez? Au père, tu as koleka, ngai muta sérien de fonds na simbango. Batumsu so pesi bango, tamsumu yo pesi. Tu vas Congola mbongo basi misepa na. Basi misepa na ngai na série. Choc et belozo à la sam. Choc ni ngazo. Oh, boy ya ennemi na ngata, yeba utiliser ka ende bana ofinga lobeso. A ennemi na ngata. Si on a soutenir, que tout ça la collecte des fonds, il y a Batalakou, 100 $, 50 $. Nous sommes combien d'Atalakou? Comment il y a déjà petit naï? De boya petit Bercy, tu as petit Bercy, petit Bercy a boité de konaï ba koles kamoko. Oh on peut bailler, na bien nga le église. So ba bailler pas nga na mais t'as pas force cité. Pour la saque non ba nous ba net contre ba comme sco pour yo. Et là ba force, il faut comprendre ça ba force. Et là ça mana ken yo mona mangamuke. Ezali makambu nzamba la sabango ke boza batu bo vivre loko la batu nyonso, il ne faut pas abîmer la valeur des gens. Voilà. Il faut respecter Ramutu. Soit chrétien ou ba chrétien, tu dois respecter la créature de Dieu. Vous comprenez? Et là, c'est ça que vous banganga bakisi non 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 nzambenda la kisa bango nzambia bakora ça bango que non boza batu bolala ka bomelaka loka bosaka na vie ya mwana suko bozela na telemisa ba bingeteli ba telema bingeteli les esprits de l'Équateur. Merci ya le bébé tu as vraiment été belete nasi. Est-ce que pour te s'appeler ça fait Louison Mbata, boss Signor Mawete, Patrick Mayangi patron, Angèle Moussoeli Makizembe Gauthier mascotte, c'est Apolline Lumumba na Genève, nasi Nathalie Neymar bandeko boza vraiment ebelé, na habité natike lokri au sein la soit fumba. Pour ce totiki opé boy mobulu, moi mabanga na opé au sala bien. Bon mabanga na pesi mbote na honorable Zakari Baba Soye. Na pesi ba mbote ya trône na salé maman na dédicace. N'hésitez pas. La piste est là, danser. Dans un point, hein? Na pesi pe susu, bambote mingi na vie na bienvenue kusu. Na bosanité, on comprend là, tu as créé sur rendre la brigade. On comprend là. Voilà. Merci beaucoup. Tokati na biso. Tokata parce qu'il y a plus moyen de continuer les. Voilà, merci Crisco. Attends, je vais dédicacer à Stani, ça qui n'a pas fait Bambo Théâtre. Venanga Jonathan Moutamba, le grand architecte n'a pas fait Bambo Théâtre. Na bosani pété ya Théo Zambro na pese Bambo Théâtre na pesi venangai Pichu Bolenge. Ah Pichu Bolenge. Honorable Pichu Bolenge na pese Bambo Théâtre. Voilà maintenant venanga na l'autre na muka na pesi pe son excellence Pierre Kangoudia. Na pesi son excellence Pierre Kangoudia, papa social, l'homme du peuple. Pierre Kangoudia, son excellence ministre du budget. Na pesi Bambo. Maman ya wele mon chien n'est pas kofaki, to pese ba condoléances. Maman na ouais. Basi bakundi? Non, bakundi te. En tout cas, mes condoléances. Voilà, David Nabiso, la PC, mes condoléances très attristé. Donc, c'est tout chez mes Naram. On est de cœur avec vous. Voilà, donc, voilà, on a participé na Francis Soloko. Moi, on a sanité. Beaucoup la Kaja, lycée Boussa. Voilà. On a participé na Bambote, papa. Voilà. On a participé on a participé na Francis Bemba. On a sanité assistant Chris Mukendi. Bendele ya Lukunga. On a participé théâtre. Na PCB Bambote na venanga japonais Biembo Ibokotola, le seigneur de la vie de l'Équateur. Sans oublier Hervé Mongueta, les prophètes, Messieurs les prophètes. Adolphe Nkoy, la nouvelle énergie. Adolphe Nga, qui est le grand Moïse. Alain Libanais, Nabo Saniote. Emani Mambo. Elvis Saloma Mokonda Waterloo. Na PCB Notu Bambote. Ya bienvenue Koussou. Peter Duabanza, l'homme à Katafumbwa. Na PCB Bambote Atro. Minga Rolobezalité. Thibaut Apoula Ballon d'Or. Anita Ikomo Apula, venanga George Business Service, Mema Bango, Mema Bango Tina Bokotola. Na pese Bambo Théâtre,
wana sikoyo na okende namoni fe na nga PDG Cherika Bamba Palme Beach na pese ba mbote ya trop tokosala clip moya munene kuna na kati ya Palme Beach esala biso bien tosi tosolani asa ndimi na pese su ba mbote ya trop na fe na nga Papi Matalatala Miroir d'Acosta sans oublier bokulaka PDG Oscar Bokolomba Ewawa wangela nkema ongele tafe motema ya mali ne be salon kita ale l'insalubrité na lingala babengi bosoto l'insalubrité na lingala babengi bosoto bafulu na kasafubu na matete na lemba tolongola subele bosoto enzambe tifoide e mama na moi to pupoli banzinzi na butu to beti bangungi ulali na ndako na yo na lopango na yo komoni bosoto kamata kende kobwaka na poubelle mama bwaki te nanute papa na kobwaka keno bwaki te sois calme na kobwaka bosoto iye bwaka na tekinike maina yo sopa na tekinike na balabala leta te ozoboma mboka bwaka na kanivo na terase ekende na fostetike kotoyo mbuma na kati tala ebotu ya nzete ezobeta makasi do aleke na poto do alesali makambo do oseki hein? Merci PDG Cardozo Mwamba Wanke na le Bill Gates Babilo Bessa paniqué. Ouais. Créativité on aussi la raté. PDG Cardozo Mwamba le Bill Gates l'homme aux yeux bleus. Regardez to 25 na bord voilà mais to zebi ke ozo zakana ye. Non, Simba. Simba en tout cas to mona. Ke lisusu na bord na soto sali o ya mbonda. Na bo sa pété le président Ngoïka Sanji Ngokas Waba Santu Wabanjelu Sanga Balende. Sans oublier le conseiller du gouverneur Ngoïka Sanji Ngokas na PC Mbote nani Iris Baswabu hein omoni le président Ngoïka Sanji ometo na bwaka kai mama igo sente tokata fumbwe kunze mbelina yo fumbo nanga moko kunze ali fumbo ya yo mbelo yanga yalo beba sokata grekata fumbwe bana mazembe tokata fumbwa sanga balende président Ngoïka Sanji tokata fumbwa boda lufanga do kata heridi masweme kata obike mukona kendaka onia omoni ba we wande baza il faut ko banga bango Voilà, c'est ça. Ba yebi banda ku ya batu ebele jour mona telema piaka ken na lelo na yebi na salate we wa moko abi na ngai lo besio bwaka président Ngoïka Sanji voilà tokena ko laksonda ku na bi azaka kuna na nini oh na kabi legela azana ndako mususu awa na ma campagne allez suivez-moi we wali bosonga na sima na mutuka tubu tokoti côté bona ko banda kuna côté te na ma campagne kaka voilà tokoti nzoka kuna be baluka nga déjà voilà tanga ba moni be déjà na caméra kata balin bazinga fungwa na mona kana ko maka be ba commandant mo alaki wana abi na ngai lobeso me baluka ko ana présidente bafungola nga porte papa na kota tala mulu baza israélite si me baluka neuf mulu baza jif papa tika batebele kuna bwaka bandeko na ngai moko basala nga prise wana ti papa na koti na kati ya lupango wana na vandi bayamba ngai na table ronde na vandi papa enveloppe ya kake uti na kati ya ndako ezobima ezoya eye na plateau nazo enveloppe na tali gauche na tali droite na tali porte na bengi commandant na bina yaka nanu tokei na kati la bino mwa 5 fer lobi ko meko sa biloko na été présent na kati ndako aomo biloko babi donnez-lui seulement les transports qu'il laisse son numéro je vais l'appeler il m'a dédicacé sans avoir demandé hein donnez-lui les transports parce que la transport en haut ezoya na mbongo wana na bina pesa batal pang babi ko pesa biso teza ya yo o ma na bimi na mbongo na ndi ko tanga mbongo na kati ya kara tangi ba billet ba 100 muta moto aliate na pesa muta moto $100 ami bambi na se ba loko kamele lobi nzambi wani wakula akati musala jaune kata musala mata moto ndaku nazo mbongo na nga ntuka yango ata na moni ete prise à ça salanga wana la ça qui n'a pas considéré voilà au moins ba télévision to le kanaka il faut
toko sala ba caricature mais il faut la sa mutu que non on a sens sa responsabilité au moins ko la sa mutu que non trop arrogant oza yanké yo sala raboy et on a ba décider un soir au kima ko approcher non lui il est trop brutal il est méchant non qu'il vienne pas ici au moins Babylone na lobaka na la ba tableau na ba télévision ko la sa mutu que non je suis cultivé moi non moi na sali groupe boy je n'ai pas album ebima il faut nazonga check nazonga chikit na sole na ve Martin na ko na ngai PDG Martin Kanda a compona ngai te na kena kacha bureau a bulo ninga na senge mbongo na ko songa na bina e je vais étudier nazonga classe aidez-moi de continuer mes études na sala kaka informatique na sala kaka la programmation des recherches et sili elo ngai sala yango wana na sala des formations gestion financière, na programmation des recherches SILI. Parce que na repostulé. Na repostulé. On s'adhérer na groupe Morote. Na repostulé. Na députation. Oui, na repostulé kuna na circonscription na ngai ya mboka na ngai kuna na mbandaka na okende ko postuler. Na repostulé. Mais ça peut aider bien. Na repostulé c'est vérité. Na repostulé. Na repostulé. Na Maël Ozanango au prouva déjà capacité intellectuelle na yo. C'est pour cela quand j'avais dit que non, je suis l'honorable de tous les animateurs, l'honorable de tous les athlètes sans exception. Il y a de ceux-là qui taquinaient, il y a de ceux-là qui taquinaient. Et j'ai créé même des polémiques, j'ai créé des débats contradictoires basés sur l'animation. Je dis que non, si vous ne me croyez pas, venez, on va faire le débat avec vous, comme anticonstitutionnellement. Tout le monde a fui. Tout le monde a fait, mais au film, on champion, les gens n'ont pas besoin de ça. Ce ne sont pas des véhicules, ce ne sont pas des maisons, des tours qui vont faire la valeur d'une personne. C'est la tête qui fera la valeur d'une personne. Voilà, l'idée nous a bien, on a encouragé, on a vraiment bonne chance. On a postulé. Tout le monde est ex. Voilà, l'obeso. Qui n'a quitté je retourne de chez moi, na circonscription na ngai, na ko betaka côté kuna. Oyo omona oyo kamaka. Tant que moi na wenge. Ngai, voilà, naki moi na wenge susu. Naki bokulaka. Parce que na lobé tant que moi na wenge, oko s'adhérer pe na nous le Congo au président Weranson na uti ko lancer. À nous le Congo ya président Weranson. On s'adhérer na parti politique ya président Weranson Asbel naye na plateforme naye peut-être et ko bimiso pe facile. Oh luka makambo. Si qu'on a pas voter facile, ben bien ça na sima pena maboko président Wer. Ezali structure fait uniquement pour Bandundu teza national. Non, eza national. Eza national. On va voir, hein. Ils ont un corps politique. Si à l'intérêt, il va me soutenir pour battre la campagne. Si on a 12, mais il y a 48 et Ali. Voilà, merci. Merci Lobeso. Il faut boire, excusez-moi, il faut, c'est un commandement, excusez-moi, je retire. Dédicace à Mingi, PDG Oscar Bokolomba Ewawa. Voilà. Anti-incendie, anti-incendie. Bonavé du service, Mefri Bossette, Asti International. Tant que vous avez un coup de ça, vous avez un côté de marketing. Ça, quand vous avez un coup de ça, vous avez une société à beaucoup. Il y a les seuls moutou. Parmi les excusez-moi, les seuls, la première position. La première position, vous comprenez. Donc, voilà. Merci Crisco Louvadi na caméra, merci Joël Landouk, merci Lekla Kinyoka, Pacho Refi, à nous le Congo, mais ça idée bien. Voilà, merci. À nous le Congo, on a Salingala, Congo et Abissot. Bon, à nous le Congo. Viens saluer bien, félicitations en tout cas, beaucoup de congratulations pour lui. En tout cas, donc voilà. Voilà, merci Sœur Pauline Lumumba, Long Jambio Yebi. Merci beaucoup, Bandeko tout Bolandi Biso. Papi Masouta na Belgique, ma bonne guérison. Na Pessimbote na Alain Libanais. Elton Mbondo na Peso Mbo Théâtre.
Na pesi mbote na ba collègue nyonso oyo tu basali ba orchestre babimi na wingi. J'irai malele auti afro décide azana Kinshasa. Auti place ya ba veine pas une overdose. Mutu na wana obo solisa ngale kalabwe. Jimmy Belao. Directeur ana kombo nani? Oh babenga so Jimmy toza kuna Cape Town. Jimmy Bela agenda. Ah, Jimmy Bela azali. Agenda azali. Mais avec na so papi, comment ne papi? Papi mutu na ot. Mikolo na moni. Oh, papi na lobaka otinde loba play pa nanga. Comment ezana? Ah, papi Mpweta. Voilà. Hein? Mais Mikolo baza ngindati. Bango bakaso bangindi bakimi. Non, il faut benga bango. Soki bakpei bakomo luka lobe soza. Benga bango Mikolo Fox ezali. Papi wala la gouverneur la kutu premier mudana soutenir maramelumbe lumbe. Asala ba fiche na ba t-shirt apanga ba polo no kuna azwa contre terre pesa ngana. Ici Mobimba, azal donc mutna ngai. Mais ba bangindi Bangindi Mikolo makasi. Il faut to luka bango Mikolo yo. Mais oui. To benga wa ba numéro na bango. Ba numéro ezali, Jira Sazawa na uti afo de. Mingi. Jira sa uti kuna. Bangindi ya solo. Bangindi. Ah. Photo luka bango. Voilà. Na pesi fait la ngai pe nozi mwamba kwa soleil. Na pesi ba moti ya trop na sans oublier fait na ngai lycée Bazaïba. Voilà. Le petit frère de maman so CSR na so Bazaïba, maman so Bazaï F Bazaïba. Aso melanga sente nzenze ya munene uta poto. Voilà, merci Lobeso, merci. Carlos Mulondani, merci Leve Masokolo. Tosugi na biso wana, merci.